Eliezer aza sacré. Soko tali photo wana Etienne Tshisekedi. Eliezer alati ba yojite, mais na niveau à Belgique tanga sangi sur ba opposant, Eliezer a se trouvé na valeur. Eliezer Tshisekedi azo pesa ye diplôme de mérite pe azo seka. Kadiombo depuis abanda Moussa na Congo. Le seul moto azui Kadiombo atambola na ye c'est maman Olive. Oh Kadiombo azana ndaku. Oh merci maman Olive distinguée première dame. Oh lelo apema na kimia place aza parce que to moni makambo asali. Ozo pa ndenge lelo pe maman Denise aye azo sala makambo na ye oyo keso ki akei akozana ora ba maman cc pour histoire ba changa kangote. Pan mais na ebité na théâtre ya Kadiombo. Jour nini mutuma ke babotole lupango na funa azola na balabala ya sali théâtre na ye. Cour constitutionnel peut-être reconnaître que non bozong sa moto na droit na ye. To ba député ba sangani. J'incite Eliezer comme un journaliste. Papa ya Rosimu Kindi. Andima koloba que non Eliezer na tie représentant la famille en vie. Toyebi que non motakangi c'est Eliezer Sengo Ikasanji. Ba telemisa Eliezer lokola mwana muki a pas ko ça 4 jours na parquet. Oh même na loi ezalakate motasaka 48 heures. Mais basenga Eliezer que non a senga gouverneur parce que a salir honneur ya gouverneur. Mais lelo bazana ngo Ikasanji na Assemblée nationale. Depuis l'Assemblée bandi, on a sali combien on a télémi à l'obéli Moujimai, on a fier à cause député, professeur député national. Correcteur News TV, awande correction, il y a news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou. Merci mingi ndenge tokutela kana bino mokolo na mokolo balobi toujours ensemble avec vous. Village Molokai Fati Béton, merci Benande Bozara toujours wana pour la Rolanda ba image de la bino réveil patriotique bino boutique à la jamais sim affaire du sud. On appelle ça bino bambote Sylvain Yambu. On appelle ça bino vraiment bambote belé pour na Moussa Bosala ka Paris Roger ML Moulenda nabi Moussa Bosala ka papa la ngai Titan Nzenza kuna na Londres Moussa Bosala ka pour la Correcteur News TV. Topesa minuka ba merci mingi. Joseline Moussaou aza lelo azali ko sala bongo mosala ya kukumba emisa mokola lelo na elongo na dele maweja merci mingi. Lelo to kolobela nini? Maye ko leka na ba réseaux sociaux ko sala pe motema mo apasi mingi en tout cas ba YouTube on peut comme ebele ba ko sala ngo pona mosala ko ba bisa na ba Joseline Moussaou to amuke. O to ba sala ngo pona ko sala mosala ko critiquer to pe ko loka buzz to pe ba vie ba pe ebele. Masola ngwezani na bombi na lingi moto na yebile na plateau na ngai moko a décortiquer lisola ngwezali nini Fofana epenge na pesi mbote. Merci. Na retombe là d'abord Mobu Malam. Ya en 2021 isa netingamba liboso na se retrouver na Imika. Nazali na Imika a pona mwana mboka Sylvain Mutombo excellence ministre délégué ndeto zalaka a na se retrouver awa mituna ezaya yo mais lelo ndaye comme mopanzi sangote naye attaquer ndina loba toujours pona ozala commando il faut se préparer par commando yango mona ka bana nyoso baleka pembeni ya Etienne Tshisekedi baza différent na ba Lambert Mende ba Shadari po ba yaki na tragédie ko trahir quoi mais otali kenon Félix Antoine Tshisekedi Chilombo otali Jean-Marc Kaboun quand on zobenga aigle aux hommes la même ata ceux qui ont tali publication bâtir photo au senti que bâtir aigle na mapekanae et penge Fofana aza fruit ya Eliezer Tambwe lelo na lobara toujours Eliezer ala la pongi nazana makoki ya ko défendre pour surtout za école ya ba vilante ya ba voiture te mais tout ça école ya ba valeur c'est ça. Merci beaucoup Rosalie Bongo Mwana ya Eliezer Tambwe azali honorable député.
nga benga honorable collègue na sens que yé pas ki mopandisango lokola ngai na yo aza mopandisango na ba émission na ya to komi wapi émission na ya ba masolo na député en tout cas ils a vraiment éveillé kasi na ba réseaux sociaux ko mapena moi mingi apparemment on dirait moi ndeko Eliezer comme na ba conflit na bato eza nini. Merci. Eliezer Tambwe représenté à ba villageois neti babiso to botami na ngalie mate to botami na mamaye moté. Ngala botami na este na Goma nzamba libaki ke un jour na se retrouver na Kinshasa lelo Eliezer Tambwe villageois motayebi valeur à vélo motayebi valeur yetoko motayebi valeur à mbandi mais là on a sepela nango papa na maman ya Eliezer toyebi bangote mais là tout ça na respect ya bato o babota papa ya Eliezer na maman na ye ponani ba Eliezer baza ebele lelo naza na qualité ya rotuna o ba mituna te mais ngai nde naza na qualité ya correspondre na ba mituna na o Eliezer Tambwe ti lelo même aza député mais ce qui a moni que eloko moko boye eza kosalema ba journaliste baye Eliezer a milongola ki député na ye pourquoi orgueil wana ya ki député alata kango te Eliezer aza mwana o neti ndo otali soko ki na Kasai place bateka mbisi omona bana bato bateka ba mbisi bayeba valeur ya poussière ya mbisi wana omoni bana wana bayeba valeur ya poussière ya mbisi parce que bakozwa poussière wana batie na pondu batie na ndunda yo lelo soki babiki Eliezer asali likambo boye kaka yo mutuza na ngana plateau oza mutu ali boso ya ko défendre Eliezer po oyebi côté to outi Eliezer aza mutu oyo okoko sela ye makambo na loyengeti même lelo na assemblée nationale totali ba député à 2006 ba 2011 mais ba lelo Eliezer lelo azo totalisé 2 ans na kati assemblée nationale mais aza député nouveau mais on senti que aza na maîtrise pe na valeur moko boye moko mi benga député stagiaire vous comprenez les jours oyo tozala ki na kati assemblée nationale o soko ye na ndaku na nga na ye penda mbangu na memela yo na tie lamba na moko na misé pourquoi tozala ki na cameraman na kati assemblée omoni makambo tango to salango e moko esenga rapé ba kolo yo ba ye ba place ozali mais ozoki mingi na masisi toni pena to yeba droit but qu'est-ce qui se passe Eliezer na bato Eliezer na bato c'est normal il faut à charge parce que aza moko o aza disciple ya Etienne Tshisekedi ce n'est pas dit kolata moniere to kolata elamba ya UDPS nde oza na esprit ya Tshisekedi okola pena Tshisekedi pe beaucoup fan de sika moko mais esprit ya Tshisekedi na kati na oti je me dis que non les jours tozwaka sango ya liwa bato bazali na Tshisekedi bazalaki ebele mais bato bakota na avion pona okende Belgique bazalaki misato c'est Eliezer Tambwe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État na Batone Mukendi tango bakema tanga na Belgique tango basilisi Maman Marthe afandaka na bato ya kopona ou alobai keno ngai na tikali na papa na bino na yebi ke bozonga s'organiser pour bozwa pouvoir lelo maloba Maman Marthe ekokisami Eliezer aza na problème na mutute mais aza na problème parce que vision oyo Etienne Tshisekedi to masolo oyo Etienne Tshisekedi solo na Eliezer to asona Jean-Marc Kaboun lelo baza na rêve wana ekokisama est-ce que rando ezali entre Eliezer Tambwe na Jean-Marc Kaboun rando mon côté po to koyoka penza na makelele na matoi yango tolingi toza pende éclaircissement mpona yo bato bakoloba audio ya mwana mboka Jean-Marc Kaboun nde ebimaki na masolo na ye na badepute obayaki kokota na masuwa ya union sacrée on dirait lokola Jean-Marc Kaboun tabandaki koloba maye mwana mboka Moïse Katumbi andaki koloba bosenga na ye na kati ya cahier de charge esali polémique lelo Eliezer Tambwe émission na kati ya émission na ye masolo na député on dirait esimbaki penza malamu te na bato bayokaki bon otuni question malamu tigaki Jean-Marc Kaboun Jean-Marc Kaboun azalaki na Béatrice na ba député ya FCC omoni même lelo na losenga même la président de la République photo bosana o ba député ya Cash ba député à Lamuka, ba député à MLC, ba député à Boye, non. La seule vision maintenant, c'est Union Sacrée. Et là, tous zéla, Union Sacrée est sa vision, et pas président de la République. Au moment qui après élection,
bakendaka kosolola na négociation non tobandaka kaka o comité des sages o boye bazosala lisolo entre UDPS na FCC oyo ezala PPRD ekomi FCC maillot jaune au lieu comme ata maillot noir toyoki ka FCC mais lelo même ye moko président Jean-Marc Kaboun oyo tozobenga lelo aigle ayebaki ki aza na kati ya batu malamu te po omoni batu ya PPRD bandima koservir individu mais koservir nation te tomoni yango epa premier ministre Ilukamba o pro yango omoni nga lelo batu ya badiplôme batu ya basorbonne nazo croire na bango te omoni kolea même na imika omoni place oyo eza nango kaka moke kaka boye mais so otali bato bazo se sentir à l'aise ke kokokende na chaîne eza na Gombe yango omoni keno mpona ozala commando il faut ozala préparé par commando tokomi wapi télévision eza wapi eza na lingwala awa na cité mais lelo ezotia mulunge koleka bachaine eza na satellite lelo oza na imika awa mais combien de bato ozoyamba awa par rapport au faut tia bureau na Memling au tia bureau na Béatrice au tia bureau na place Boité et lo komalamu elobaka yango moko te me batonde balobaka keno omoni manga o za kelengia Eliezer Tambwena président Jean-Marc Kaboun baza na problème moko te bango tout bazota la vision moko mais le problème c'est quoi lelo soki Eliezer azalaki ministre na gouvernement Ilukamba Bembo bambaye mabanga lelo. Pour mon qui même lobby na kamwe na moni ba excellence Yves ministre du tourisme na moni Jolino Makelele na moni ministre délégué Sylvain Mutombo. Soki bazali pendant la vision à Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bazaki batu ya ko démissionner. Parce que c'est ça vision à Etienne Tshisekedi. C'est dans le cas premier ministre, à cela combien de jours? Matika ba valeur parce que histoire ba changa kangote. Maman ni lobby baye ba fandi na assemblée, mais moto azo papa na bango a saboté d'abord l'Assemblée nationale. Mais papa ça ba ministre bazaki installé to investi na kati ya Assemblée nationale. Mais baye wana omoni ministre nous azo baluka na kiti, azo monde peta akeke na piscine, akeke ko sokola. Mais Moussa le sili, mais pour pas reconnaître que ça homme d'état ba sani. Tango Ilukamba osa ba buso banaye kitamata soki ezalaki ngai na place na bango nasali démission nanga soki na travaillaki malamu bakosala nini nakozonga mais koloba lelo keno Eliezer na Jean-Marc Kaboun baza na problème c'est faux parce que ngai naza soki aza problème na Jean-Marc Kaboun te aza problème na nani kasi Eliezer aza na lelo neti awa na ye kotalisa omoni eza na ngai nazo rendre bato bazotuna pour même moto salaka biso moto zana ba terre kolanda kango te mais si ça arrive lelo que même ata moto obeli cameraman na omabe na musala na ba valeur ozana ngo ba ko expliquer yo lelo moto roi neti Kadiombo Kadiombo soka zalaki peut-être acteur comédien neti na ba France na ba Côte d'Ivoire Kadiombo a monta théâtre tolingaki toyeba eloko nini nazo sala tu vois ti Alpha Blondy Salif Keita baza ba musicien baza na West Afrique. Pourquoi totia tirer diable parquet na générique na biso? Nous avons ba musicien congolais aw. Mais to sponi nzembo ya Alpha Blondy totie na tirer diable parquet. Quand il dit que non, tant vous avez peut-être homme d'état comme président, ministre, faut ba ko futa ba infirmier, ba médecin, ba professeur. Vous avez maza musicien. Mais Eliezer congolais, mazui nzembo ya ivoirien a tiango na émission na parce que ça valeur. Lelo Eliezer lelo azamoko Eliezer atali. Pourquoi ba journaliste bazalaka amati mais fait des comptes à Kiti. Na 2006 tozaki na ba journaliste ba député na kati assemblée. Na 2011 tozaki na ba journaliste ba député na kati assemblée. C'est ça que tu as vu Eliezer comme député national a boyi kobwaki sa musala oyo bopesi eva oyo ebimisi Eliezer aza moteki ndunda te aza moteki bilamba te soki azaki moteki bilamba alinga kende ba Dubai ba Chine pour il faut que ne sala commande ya qualité ya biloko ba wela nini unzo ko isa so vérité te Kadiombo aza d'abord
moto théâtre ya ba collègue na ye izaba la die sobe grand frère et soba ba kanga mon ami Epenge Fofana soko tali Athènes ka aba kanga bongo ba collègue na ye ya izaba Elombe ba Sai Fiston ba Hermani ba Mama Chako mais Eliezer asa sacré soko tali photo wana Etienne Tshisekedi Eliezer alati ba yojite mais na niveau à Belgique tanga sangi suba opposant Eliezer a se trouvé na valeur Eliezer Tshisekedi azo pesa ye diplôme de mérite pe azo seka Kadiombo depuis abanda Moussa na ye na Congo le seul moto azui Kadiombo atambola na ye c'est maman Olive soki Kadiombo atambola na mutuka c'est maman Olive soki Kadiombo aza na ndako na route Matadi c'est maman Olive Eliezer asomba ndako na ye ya liboso na mbongo wa journalisme na nzela selembao pe ya bomba te tango aza na RRTV pe akoma chez moi na kolo lupango même fiso ça ça yebi yango parce que je me rappelle jour moko azoleka na carnaval ya réseau moko ya communication mais abenga ndeko Eliezer et arriva pe Eliezer za na kati ya lupango tout ya bato ya kobata mata Eliezer aza député national azo foutre la moto toyebi place azo fanda amonde nga yambaka même ba handicapé na résidence na ye lelo Kadiombo azana ndaku oh merci maman Olive distinguée première dame oh lelo apema na kimia place aza parce que to moni makambo asali osoko pa ndenge lelo pe maman Denise aye azo sala makambo na ye oyo keso ki akei akozana ora ba maman CC pour histoire ba changa kangote Kadiombo azwa mutuka RAF4 New RAF4 nzela moko na ba vient na biso na commune Kinshasa mbale sombo mais ngana zo kamwa Kadiombo azani collègue Eliezer Kadiombo aya faire Eliezer na 2011 ba vidéo ezali Eliezer ayambaye pona atombola eti musala mopanzi sango ezani soki nazana ba faiblesse nakoya emika oyo koluka yo pona ebike bato batalaka yo bayebelo konini ngana salaka Kadiombo aza mosali maboki bato bataka maboki na kikole basalaka nini akangi mbisi na ye malamu tango bato bakendaka weekend soki bosomi mbisi ya kopola okopanza sangoti de bouche à l'oreille mama wana mais soki liboke eza malamu okoloba te tokofanda tokosalaka epa mutu to bameli masanga bakendaka toujours place masanga eza malili toke na compétition awa na élection azali candidate Eliezer lelo azo représenter tous les journalistes congolais akendaki na élection les députés mieux élus na Lukunga na benga Lukunga VIP il monté na Christelle Vang ozo prendre lelo Eliezer Tambwe honorable Christelle Vang honorable Daniel Saf honorable Mike Mukebai ozo prendre tozui y compris papa Léo parce que papa Léo ayebani na côté Kabila te bayebi papa Molière na télévision afandi azotuna mituna pe na nzela ya ba émission na bango et apporter makambo ebele ozo prendre mais na ebité na théâtre ya Kadiombo jour nini mutu moko ke babotole lupango na funa azola na balabala ya sali théâtre na ye Cour constitutionnelle peut-être reconnaître que non bozong sa moto na droit na ye to ba député ba sangani j'incite Eliezer comme un journaliste papa ya Rosimu Kendi andima koloba que non Eliezer na tie représenter la famille en vie na komona musala Eliezer asala avant papa ya Rosimu Kendi akufa tozalaka na yo awa cercueil ya Rosimu Kendi ekoya awa RAF4 ya nani oye mema papa ya Rosimu Kendi mama ya Rosimu Kendi na mwana ya Rosimu Kendi Eliezer comme un journaliste lelo Kadiombo ke élection azuité so azana succès na ba diplôme ndenge azanango un moko azalaka pasteur un moko aza comédien mais il faut arrêter ça rappelle Jésus les rocs parce que ngana yebi Kadiombo na théâtre te mais na yekoyeba ye na publicité à Jésus les rocs na Willery
Faki Jésus le roi qui de Turquie so mabilamba azwa kadombo aya la publicité. Omoni lelo quand même Eliezer c'est quelqu'un il faut qu'on respecte. So ça qui pasteur na biso ke lelo bato tout beba no pese Eliezer dim. Parce que ma moto Eliezer aloba ebeta à côté te. Mais Eliezer a kotumba lelo ba député mingi ya FCC. A kotumba bango penza. Pour quelle fin? Azona nous par exemple Ngoy Kasanja tumbi. Kasa ikuna sala kiboye azu okuna mende boy na boy. Encore pour uta ikuna na kati ya na Sankuru kuna donc to comprendre Eliezer alingi nini? Na lobby toujours pour na ozala commando il faut la préparer par commando. Na osenga na bato batala image na nga bandi ko défendre Sankuru avant na kende Sankuru. Toyebi na Sankuru toujours bazaka bato bali a loso na pondu. Baza bato ka batumba na kabandaku. Tu vois kuna za ba esobeti. Tu vois otongi ndaku awa toyebi tol. Mais kuna ba tol les amants peu rare. Au moins bazui mo ba kasa, to bazui ndele, to bazui esobe. Imagine toi na musana ya communication boye mo faire otongi la parent na onda kona loja. E ba prendre que batumbi yango. Ngai na ke Sankuru. Pour la différence na mena kadjom. Ngai attaque mutu. C'est un quatrième pouvoir. Maintenant, moni bazo kanga mwana 13 ans pour na kashine et pas policier. Maintenant, telemi na zui courage à kolobakeno bosolo la. Les contrats na Sankuru corona izati. Mais c'est normal moto tout à se protéger pour la maladie. Mais moi na 13 ans comment traiter d'abord à un mineur, même l'état congolais peut essayer droit même à protéger. J'ai risqué de mourir na Sankuru. Ce que zalaki ba kolonga iti. Parce que nous avons tiré sur moi, même quand on a tiré pour Nangati. Mais il y a un truc que papa, yo, on a maï. Tina niveau, va faire que ligotenga. Nandima ko la humilier. C'est-à-dire, balongolinga bilamba, nde besoin moi na image, ba ligotenga au même na Kinshasa to sali lit na yo. Pour oza moi si, oyo, bondima ko défendre ba valeur. On dit que teka mutakala na ote parce que na nsoto kola bana basi wana o kolongo la pe bilamba na o ba kangio photo ba publier mais to bana okota na lupango ya Tshisekedi o kadombo na ebité jour azo même taso na Etienne Tshisekedi bo ta ba ko solo la nini pour très d'égal les valeurs vous en comprendre mais yo ozo temps lelo ozo mona président Félix na pouvoir mais oyebi victoire ya président Félix yo contribuer. Vous comprenez? Ngai Nathalie kenon Eliezer za na Kinshasa, il faut na défendre o Eliezer a transmettre pa na ngai. Vidéo yango wana na loja na Sankuru. Na ndimi ko défendre mutu. Lelo Eliezer akota bolo kwa cause ya ko défendre moi na Sankuru, akangi diamant na Lusambo, ngoika sanji comme gouverneur. Azo opportunité à kokangisa Eliezer peut ozaki non na parquet toyebi ke non motakangisa Eliezer sengo ikasanji batelemisa Eliezer lokola mwana muki a pas ko sala 4 jours na parquet oh même na loi ezalakate motasaka 48 heures mais basenga Eliezer ke non asenga ngoi gouverneur parce que a sali honneur ya gouverneur mais lelo bazana ngoi ikasanji na Assemblée nationale depuis Assemblée bandi ngoi ikasanji a sali combien o a telemi alobeli Mujimai o yo aza fier ko za député professeur député national et les gens ont un problème na yete non azana problème na yete mais le problème est que na pesio que ce que oza commerçant oko bando luka ndeni oko luka ba produit ba client na ba consommer koza député national eza ça dit charge oza mona musala ya peuple. Ndengo sali bigo awa sali plateau mais bato balobi Eliezer a perdre moi bolingo bato balingaka ye tanga komi kokota na ba conflit ya Moïse Katumbi o Jean-Pierre Bemba o Jean-Marc Kabunde komi lokola moi mbilinga Eliezer a problème na Jean-Marc Kabunde te o moni même na confusion ezalati 2023 ba kotuna Jean-Marc Kabunde lokote toko tout n'a jamais Kabund comme bapanzi sango a fait koyebisa biso depuis Etienne Tshisekedi akufa le lengenini a géré UDPS net lelo comme journaliste comme on pense na rotuna secrétaire général tobenga gaye mwana bout Auguste Kabuya azamuto ayebi pasi ya communication parce que auti na parlement debout lelo
ba ministre ya UDPS o ba siéger pendant 2 ans. Toko za la fière na musala ba sayeli biso. To ba na ministre ya santé. Tozui ministre ya justice. Ndengo za awa yona cameraman obo poni ko sala studio. Olala ka olamuki ozo raisonner comment ko somba caméra, comment ko somba LED. C'est ça. Ça dit Eliezer Aza député national. Pour nous sentir Eliezer Aza nani. Tozwa Eliezer Makolo banda na résidence nae. Tokoma même na IPN. Ndete koyeba audimat Eliezer ezandengini. Mais Eliezer aponami na Lukunga. Mais Eliezer azo fanda wapi na Mwamba. Pe Eliezer Aza ko sala makambo ka pona Lukunga ti. Na uti comment na avant-hier Eliezer akendaki na route Matadi. Mais à l'équipe péage amoni handicapé moko afandi jusque là na mboka na biso bato bazongulu. Mais atindi équipe naie na chaise na sakalos na soso ikopina bato babatela kamutuana. Mais aza élu ya Lukunga aw. Mais comme député national il face à l'action na Matadi, il faut faire l'action na est net sami tu as préparé à l'action na Mbujimai. Merci beaucoup. Alors bato ba retenir ni na nemo parce que TV za radio te oza mpandisa nga pe na mpato ebi TV ezala kangonga ngonge comme na suka lelo mo weja za ko signaler biso ba retenir ni na conflit ya mwana mboka Eliezer Tambwe na papa na biso mutate ya Kadiombo. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ba comprendre que non, il y a la différence d'abord entre deux combos ana. Kadiombo et Eliezer Tambwe. D'abord depuis Kadiombo ya Kinshasa, so azara kinwa soki muuta na ebité. Couleur wana mi balé tika ko bala na te. Aujourd'hui tomate, aza représenté à ba villageois. Ambassadeur pendant ba villageois nyonso. Aujourd'hui pilipili na tomate, ba ta ka faré zumoko, mais compétition za différent. So le pilipili ora isuaka. So le tomate ezangai. Ba wela nini? O alobinga na mona IDPS. O alobinga na mona IDPS to ni poto comprendre. Aza député national. Ba wela nini? Akenda na élection na kombo ya mutute na photo ya mutute mais abima député national. Kadiombo asala théâtre na ye au tas des années ameka kinzoto mais imoka mona ikeno ba benda ki na sim. Osa prendre na ligne saka batutu balinga biso surtout bande kontu ya pesa moninga sourire na ba journaliste nyonso olelo Eliezer azo représenter biso de na cité bango bazana kati assemblée Christelle Vwanga, honorable Christelle Vwanga, honorable Daniel Safou, honorable Eliezer, honorable Patrick Mouya Yapé aza journaliste. Aujourd'hui, sous honorable Mike Mukiba comme député provincial. Lelo Eliezer a sali télévision. O ezalaki magazine to komi wapi, et sali déboulonnage, et sali télévision to komi wapi. Eliezer atiki to komi wapi, a sali masolo na député. Bato bango ba yebi et partenango. Eliezer a sali pesa moninga souri. Bango ba yebi et partenango. Ça dit pas comprendre quand même eza école na bisoté PYOP oyebi. Tozana batu ya ko finga te ko répondre te. Maintenant aura Eliezer à ko répondre Kadiombo te. Pour Kadiombo à comprendre que non, Eliezer azana mwana ngai na talisiye. Na répondre te mais na talisiye. Mais ce qui est pe azana mwana lokola epenge Fofana atinda ye à répondre ngai. Mais lelo na talisi batu que non suna Kadiombo tozana problème mon côté. Depuis abanda même théâtre na ye aloba oya aloba Eliezer comme journaliste, Eliezer comme député, bato bamo bazo juger musala ya Eliezer. Mais na lobby que non, moi na koyi azan koyi. Mais moi na ko lupango a fouté la kati. Numéro na ngana batu oyo ba olinga ko apporter nga conseil, to ko sala nga remarque. Na biki bate belé ba osepela na ngote, po eza école na bisoti. Na biki a toujours 082 27 80 26 8 à la fin 082 27 80 26 8. Merci, courage pour bato babula qui n'ont pas keka na ba nomination na ba présidence mais ya comme on a que non moi na maeli azalaka maeli. Je pense que non musala na yo ego kende liboso pour musala yango moko elobaka. Merci beaucoup. Misala ya misala ya malamu ezipa magate ndenge lobaka na gilengo na réalité plus. Merci Penza Bozaki Belé. Ah, conflit ezala raté. Ce que moni kozana droit de réponse olingi osala oye to finga raté to boyi so ba te école wana te ya koluka ba buzz ya koluka ba vue en tout cas toza pona wana te. So moni ke loko to lobi e choqué yo komela biso to pe limbisa biso bisiko zwami yo. Alors to komina suka botikela toujours scotché branché soki actualité za to pe maye kolobama.
toyaka na mbangu to expliquer bino qu'est-ce qui se passe. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.